Bien, fidèles internautes, bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre émission Awa Bisso sur votre chaîne Miss Girl Télévision. Premièrement, nous disons un grand merci à Dieu le Tout-Puissant de nous avoir protégés, de nous avoir sélectionnés parmi les vivants. Pendant que beaucoup sont morts, tous tombés malades, mais Dieu a permis que nous soyons sélectionnés parmi les vivants. Quant à nous, Yahweh. Devant vous, c'est toujours votre présentateur Georges Chimba, autrement dit, Miss Girl artiste. Je suis là, toujours présent sur ce plateau pour nous représenter nos émissions Oyo. Nous aurons toujours le plaisir de savoir que vous êtes nombreux déjà devant vos écrans pour suivre cette émission. Donc, j'ai toujours l'habitude de vous donner quelques annonces avant de passer la parole à mon invité de ce soir. Donc, c'est juste que le 19, 11e mois, nous serons tous là-bas sur Plaque Adinana avec l'artiste Double CD qui va pouvoir livrer un concert avec son équipe. Donc, Double CD, nous serons là. Et puis, à ne pas aussi oublier les 11 show Race des vainqueurs avec Lodizenga, Naruaga, Palanka toujours. Et à côté de Kimbangu, c'est Junior Fila qui nous signale aussi que le 11 toujours, à Ozalapewana, na staff Nabiso, il y a Joamor Kimbangu, à livrer concert, wana Junior Fila, le leader. Il y a aussi Didier Romario. L'icône Didier Romario qui nous signale aussi que les 12 Rosalana Kadi Kadima chez Kadi Kadima à l'occasion de son anniversaire. Donc joyeux anniversaire icône Yamboka Tozana Yoana na Kadi Kadima les 12. Ça a été comme l'actualité dans la Lobelara Angola parce que Awezara Pena Bisso. Donc sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec leader à Pembe Jetem Kaninda, to Panzana no Monteke. Il est de retour dans Moranae Angola Luanda. Abi Miglo Bazo Bengo le tout puissant. Bonne tarde leader. Bonne tarde Miss Girl. Denigo. Oui, ça va. Mubembo le Guinéen. Oui, je l'ai dit bien Angola Zambé. Depuis Otiga Kimboka Nandengo Zongi Makamunyo Sokende Rosala kuna na Gisasa elegi nango pepele. Oui, merci d'abord Miss Girl. Avant de commencer, il faut appeler ça nos joyeux anniversaire à mon ami Didier Romario. OK. Icône que je salue en passant, Mboula Moko, le Colombo le Bagessami quoi. Romario. Joyeux anniversaire. Naoyogi Pobetili Solo à double CD, c'est mon pote. Voilà. Azar premier artiste et comédien produiseur double CD dans Mbora Oyo. Je t'aime Kaninda, na chami Solange, na bete penandu le pa kadika de mabokete wana. OK. Donc na dit que concerne le gabien, na zadja na mboka na salana. Junior Filo aussi pa na bisoga wana za kashibiso. Na jina mori mwana. To zalana ko quoi. To za bisona les 12 pe to za pas Didier Romario. Didier Romario. To bete ba concert les jours là les 11 to nangara pamboli bino ko atalaka na mo pepa gisasa na pamboli bino mais problème nangeza ka keno bozo beta ba concert trop mais bo beta banzemo na bino ti bo beta ne banzemo na bino bo sala ba album pour ba tupe ngola ba la pena bezo ba savourer bino bo moko boke gisasa bo beta banzemo ni ya ba kolo banzemo wana bon baza déjà kuna gisasa ti donc encore souhaiter bino ba beta ni malamu na bino mais quand je suis là bon ben l'équipe bien tout même encore Amira Essa gagné au Yebi nazaki parmi ba sélectionnaires au fallait pas mal accord na Kinshasa. OK. Nazaki parmi ba sélectionnaires tout maki très bien tout même na Kinshasa ba mibiso ndenge ba lingaki ba yambela biso. OK. Na mabenda malamu nyonso nzaba mutayebi mais aux alliés important que non corps Amira Essa qu'on a comme ça bien ndé ba moni ki ba féliciter ba biso tout bangola artiste comédien tout Angola. Voilà. Mais fort to salaki na ndenge to tambolaki na ndenge to kotana ba wenze ko senga ba mbongo ba tebele ba satanaki même pas teke no koreko bima. OK. Je dis merci à Alain Visor président ba warrior tout ya Luanda Alain Visor que je salue en passant ba masalanga ba mas belé en tout cas ba komezo kimame talaka na uti Kinshasa na comment mesana ba Kinshasa mais ya awa lokola racine ba masalanga trésor ngoma voilà motopamba
a contribué qui bakadika de mabokete ba choucha lumière d'Angola ba tibeli ba chaib so poa korebimi ba jedo Mercedes Sibula jedo Mercedes autotombe nzamba Mercedes ba pati soba ba chaki makamla bangaje to komina Kishasa kore kundami ngala kineka pona corte kineka pona corps américain mais voilà parce que na santé na ngeza déjà bien depuis en Angola alors ils ont makambote qui non no beta masoro que non de naza boy nazo qui n'a pas corps américain na osabo nazo saboter parce que neto bimaki bisuno sur liboki wana mutu mutaza pe ba projet na ye na ba calcul makamna mususu privé profiter kana occasion wana pe boni profiter kana occasion wana ba misupe ba bimaki Kishasa kala ba biso pe to bimaki Kishasa kala ba président Carlos ba petit nanga fande ba Kisakata ba connexion ba Mobutu bimaki wana to komina Kishasa après enterrement rentrée scolaire iko ko surprendre nga rentrée scolaire donc on a appelé parents congolais double nationalité na servi ba petit bazomi chiki pepele après on a les atali jusqu'au dernière page nanga l'agenda fallait na ba intervenir pour na opération ya hernie ameka pe ko tamala ba hôpital bi bale misato mais nagi ko suka pa ya docteur Mogijo solution l'oposo mais azape na centre hospitalier j'étais là grâce à la dinzo mais sobene na kutana docteur Mogijo parce que publicité morana na leki na ngai masa na ngai tantilinda na dadimo la to sepelo mokwana pour calamité na kota docteur Mogijo en Angola to ça déjà contrat déjà calamité kana luka place bo so ka place moza ya bien la bini docteur ndako mon année déjà tu viens ana matériel eko s'installer à malamu musala pa docteur Mogijo ko Angola pour na jetem kalinda donc to kenaki Kishasa to kenaka tekeno to kuna Mireille à part voir tous appels na bandeko na Congo tous appels na ba camarades voilà tous appels ba artistes artistes ba yeba ke na œuvre est-ce que tango za kana libanda mboko sala ka musala to ngata na komai na Kishasa ko pa moto musala ye amesana ko sala avant par rapport ya ba collègue mususu par rapport ba comprenez que moto musala ndepinande moto musala nga parce que ngala kana RTG les restes ba collègues bazana bazuleka pas imorote apa petit nga fande ya dirigeant groupe na ye ya étoile Kisakata asala ngane pe souté Carlos asala souté Marshall on n'est pas ça la pe souté donc azasuna mouvement azasuna fonctionnement quoi comment on dirait vétéran disons comme vétéran après opération la famille peut moi diminuer dans zone git na c'est trop mal Kishasa oui par rapport à ninga na préparer ba question nanga c'est comme si au bac c'est nanga ba mituna oui aux arabongo na place biso na linga na solo laka na neto sala ba analyse aboy bongo donc to ke na mambu pole ninga senga pina ninga senga pina photo solo la banini quoi tout ça na jetem kanina na plateau au Jarou le diable pe azo organiser bongo Shombutu Mbutu pe le 11 wana kaka na Tiambezi tout ça on a ba DJ Champagne ba DJ Boyka donc tout ça là on peut bien voilà tout ça là on peut bien tout ça wana abosana ki na ba annonce tanga na za mutu alors leader to to beta moi pembe mutie po to ke na mo question na biso la délégation obubimé na kin na no waza ki en tête ça dit numéro 1 na bateau na délégation obubimé na kin bozal nombre ya 6 personnes de montagne wana on dirait surtout tout en tête à part bana basse to diriger leader mutu moko nde fois à la donc moto gachi quoi comme représentant numéro 1 dans l'organisation azalaki n'est-ce pas que ezalaki Maréchal Mobutu biloko wana nalobela yango te parce que bobomisa ye na makambo mosusu bolingo bolongo solola tosololaka pembe nobi pembe eza pembe kasi pembe Maréchal Mobutu azalaki moto gachi te makambo mwendenge mira kufaki awa biso tout ça ba moto gâché parce que ti mutu na moto a contribuer azai ja moto gâché ti to kabola ba département ba oyo ba sala bo ba sala bo biso tout ça ba moto gâché mais les rose rapport et pas mutu batunyo sauté bobimi 6 bando tuna bino susu mambali wango pa ndo tuna bino kasi mutu na not ba ndo tuna ete nde mira kufende mutu ba pena ba fanatique na ete oyebi yango te j'étais mal fanatique ana ba camarade ana ba collègue ou à travers na ba nzonzi donc la question est par rapport à organisation na ba comédien kaka organisation na ba comédien na organisation ezaki te nde to kenai bo
tinande to komi ba kuni pe bembe to sa organiser ki ne lote parce que chose qui to za ina tête moko ndozo ba Mobutu wana peut-être to ça ta réunion peut-être nga pesa mot d'ordre to la taboyer peut-être nga lo ba lika moko boy avant to kende mode to kutana ou bien la veille to kutana tana na matanga. C'est-à-dire jouer un rôle na yete premièrement Mobutu azana non incapable de jouer dans le rôle de la responsable parce que ngana benga iti ya papa mais toi na mboka yo za président no mi benga président artiste comédien ata réunion moté to sala yo mona mama wana siko tango zo ba mona mama na shimok na maboko nkoi na maboko boy shimok boy nkoi boy mona mama on dirait akena osutukira bankoi na kishasa lo ba ke nkoi koza la responsable ya lipa nango baté mais moni lelo na yé félicitations na plateau. Merci. En tout cas, au bandaki l'aura va aventure, mais aujourd'hui, au fini ce plateau, malgré les partenaires nayo, baza ben capable de retirer l'autre assez, mais baroucha na bon, baza ben capable de baza en volonté. Voilà. Bala bon na misolo. On va partenaire tout autant na baza na misolo. Ok. Mais ceux ba pesika ka moi coup de pouce du sous to chata moi c'est, biso ba invité to tokaate. Et ça biso ga bien. Voilà. Et ceux ba invité ba partenaire bon peut ramonta musozo lia rambo yo moko te nga ba pesa so nga pena so ba pesa nga na lia raté faut mutamo na ozana na volonté na moi ki na tika ki beauté ozayi pe na moi ki kuku mais so le komi na moi kasha ya nini ya poule le loko ko pe na nini na carton munene et ça biso bien biso to ligne épanouisse parce que na Angola awa la chaîne ya YouTube eza pena mingi te. Ok. Les armes ont fonctionné comme il doit être. Ok. Mais quand même, il y a eu ils ont fonctionné. Vous avez un plateau, c'est bon. Courage. Merci. Vous avez déjà leader. Voilà. Il y a Makambo. Mais sur Marshall, vous avez leader. Il y a Makambo, il y a art. Prochainement, sur la fin de la plateau, il y a tout le monde. Donc, et puis, le roi d'être moi 12 mois, le leader a battu le bac. Non, Moutaza dit bosser, ça fulano, au tiki nayo. Mobeti bango carte ya CC to mo na frontière mamu to moni basha munena ki Angola et ala bimaki yanga la tête pena corps ah bobo cha basha na basha na yango to chaki awa yamba chaki mirei basha ngeza gi parmi ba basha no se jwana mais batali qualité na grandeur à basha yamba bona ki no pour mirei pour na identité ya mirei dans les bons kibima bachaki basha nanga. Mais et bien moi ima attends et bien net na loufu na moi ko ima mais ça fait pas artiste bon donc on est là que bon artiste Angola complexe on est tout ça la musala bali ko ça musala tiens tu vois balinde ko ça la musala toi tu travailles hein oui aux autres travailler par rapport aux autres travailler je t'aime que na pending na zabo na autres travailler na l'autre qui chasse na travailler na la dinzo nsobe na komi bona koti aventure ou série série mo ya yezo ba ibanda kwana na zaki parmi ba sélectionnaire na joué film du début jusqu'à la fin na ke pas tout keba na Caleb que je salam passage na miki na minute na zaki pe na film ya Maboke TV le ça veut dire biso ba oyo ba jeter mo toza ba soda ozo bunisa biso à l'occasion derrière ozo yima na likambo za normal bato bachaki bashwana ngana ibango ta bato pe bapona ki bashwana nana zaki ta ezana ba stratégie à jeter mkani ngai na yebi kutu te na situka bona moni basha bashina ngati nana chakyango pone tokasha et bien le roi d'être fort à bato nyonso présent jeter ma bimelo moto gashina nana ko be moto gashina makambo ya bato nyonso te OK parce que ngana zana groupe nanga na kadaka akiangola ole kana TV on a formé ba star nanga alors ce que bato yo bakobeta lisolo keno na beti 12 pona cha bash ngana na yibe kudute na situki na moni bash na kome na tato a changer corps ba chango na nini na counter wana deska na mona keno bash ngeza na valeur eska na mona keno oui na zape na je t'aime na moni na kyango ati tamba changer ka corps ba chango na counter très bien to vendre na lufu ba kangisko bash ngana na Canter boy abi oui na compagnie Mireille baza ki bureau bakamonga na miyo to sena mboka batebele basala ngote ya babezi ya robeba na babezi wana ya ngwana pena ebele bakosala ngote lelo boni ba osala sa babezi mikemikyo na o répondaka bango teti na bimamboko lisusu baluka bezi
moto na kosa ne base c'était Mireille le Mireille a sauté on sa base na moto pona fulaka moto à l'occasion derrière à produire pena il côté na mboko tout ça na ba productif na mboko on ça il côté na art. Bien leader alors tant na kubima na bino to boko mina kisasa on attend parler que tant beaucoup mimba mo wenge panzani ça dit vous avez sous même moralité mutu na mutu akena banzela na ye est-ce que organisation mo ezali a bien pour la réception na bino na kin non biso to bima ya on a bagita to bimi chacun a na ba ambition na ye ambition te ke ka pour na ko Mireille na na malade OK na ko betela Président Carlos il souhaite que na obela au Président Carlos ta bisanga pe ba na ye alors to bima kita to komi wana place ezalaki et pas major c'est-à-dire que je salam passant na merci spécial merci mais ngana za na calquité na ofande pas major nga il y a deux fois cela na Kinshasa na zari pas Lewis que je salam passage Jerembo Lewis parce qu'il y a deux fois cela bimi Kinshasa na pas Lewis voilà alors nazaki na calquité na ofande ici comme moko na bandeko agi major pesa ki ba chambre mais ezaki prévu te ngana fanda wana marché pas azaki fallait fanda pas na bango ngaba bon batikala ki wana ezaki bandeko batikala ki wana ezaki teke mais ngai place nazalaki na Kasavu na force appartement ezaki deux fois na bilamuki na tongo na sokoli na sali na s'apprêter na moto na eska bandeko bazalaki to fai na biso pe to passer journée avant bakunda Mireille batondora mo ba rimera msuso ote bantu batelengani awa et mutatelengana za ite tazana mo condition ya bien awa ezaka président Mobutu ya normal ou ba pesa hotel et pas ya honorable non ba futa Mobutu soinen ezaki payant OK c'est normal relation pe groupe so pe chance relation so pe so chance exactement yo za leader ba bino so bien yo l'équipe ba bino na makam ce qui Mbutamuta pesio Charles Mbutamuta pesio honorable futur honorable OK et ça m'a pété et ça comme opportunité comme sous maman la bino na Charles Mbutamuta ba yebani moi nga zo tangola ça fait 20 ans 25 ans aya rasuté ko pesa ta chambre fana po awa na ndako place ofana ezati ba pesa chambre où est le mal leader et ça par relation vous avez par rapport ya Kombo Mobutu aseni na mboko pa pesa la kombo na mboko azo mériter nini Mobutu azo mériter nini na Kinshasa kasi différence ngo ebani kuna te mama ta vivre bien na quartier quartier Mutamuta fana nangaba ti Mobutu afana nangaba bata bana quartier ti mama sololi mwana nga depuis bima a place au lali zate ce chambre est ça normal Souvent, na fana ke pa Lewis. Ezaki mabe? Ezaki mabe te mais bon yo evita mu condition na fana ke pa Lewis ezaki condition ligita mu condition ya fana ke. Areza musique. Areza église te. Na fana ke pa Lewis na condition ko imaginer te que no condition na bato so fana na condition na. Ah maintenant mon TVT à réseaux sociaux za ba photo za yité donc oh nga fana cha ba photo et que nous on est ça bref quoi. Non. Papa, nga je t'aime quand il est dans les tout puissants. Je suis pas là pour nous ça la salle de vidéo et chambre. On a complexe. Complexe. On a Guillaume. Et ça pena Guillaume. La réalité est Guillaume. Na nenga veri pena. Na nenga veri pena. Ubima Kinshasa ça fait 20 ans. Tala muta asomi na maman Liputa. Marcha asomi na maman Liputa. Azola c'est la vidéo. Maman n'a pas sommet les poutres. Est-ce que ça a vraiment la valeur? Au sommet les maman a beau les poutres. Papa, tout le monde a bandé. Maman a beau au sommet les poutres. Comme si on peut super, comme si on a demi super. Nous c'est longue vidéo. Dans sommet les maman n'a pas les poutres. Et dans sens alors on a moni to fani trop na artiste Angola. Bazo za na complexe trop. OK. Ba bilo ba sala kana ngana miraka ngote. To sala musala o ya art et mona na miso ba sepela na on. Il est peut-être que aujourd'hui ikanisi ya o ya o pesa comme le tout puissant. Kolu tu ngamba mu pesa nga comme wana. Na kuti ba benge le tout puissant, bi ba benge le tout puissant po abi. Ba azana réunion ni moko oyo encadraka makamo sala na groupe wana. Ba membre ba pesa comme le tout puissant. Avait pourquoi parce que supposé être puissante mamuyo sala na Angola to bona artiste comédien mota sala en Angola
Cabinet maramni. Eza ko sangisa te. Nazo pesa message direct. Nazo pesa message direct ya artiste comme de tout. Nangola. Je suis le numéro 1. Oui, je suis le numéro 1. Oyo a fonctionné na média international. Awa biso na sima. Et écoute déjà RTG Zali, écoute RTVCC les kaki, et on va bien aux appels les tout pour ça parce que Makamoto sala. Depuis biso to bien ngolo to bien na maramote. Moza mobali penza. Kombo ngala zanango yo profuza na comme vient nga faki busa mabundawa. Mobala mane na peso merci. Question yango yé na défendre question wana parce que yo pour défendre yango yo mto pesa nga comment le tout puissant. Donc le tout puissant na lelo na yangola nazongi mboka nanga yo moko monaki. Pas comme les autres. Donc voilà, il y a mon peu question oyo et la dit ça. Nga limite ce que tu dianta ngai. Pour la préparer qui yo. Pas comme les autres. Na préparer qui. Ah, Pamela Mayala la patronne. La carte qui gagne Pamela Mayala pardon zéro dédicace à moi sur Ntamatinga vient à âge à ménopause. Pamela Mayala les tout Pamela Mayala la carte qui gagne la patronne. Au salaire la différence bi je t'aime. Nana makambo mais faut na saloper makambo. Merci Pamela Mayala. La carte qui gagne. La carte qui gagne. Pamela Mayala la carte qui gagne. Après la pression motrice Kozali, seulement va bien et ça lui se verra bien. Et ton retour, baninga msusu ominde, mambo isala meza wa net na Bible. Kena inzela mo banza inzela samba. C'est-à-dire que jour manga bino mutamtazo ina ndenge na yi. Mais d'abord félicitations, net nga na part nanga, félicitations. Tu as remarqué différence. C'était juste pour se moquer de tes frères ou soit pour ça pour se valoriser. Non, ngai opéra Kinga. Alors, merci na confrère nanga Pierre Kaninda, mbala mami Tumba, papa na Jordan, papa na Gervino, papa na Bénédicte, merci na acte salaki, ndenge ochaki mara manger pour petit na yo, ba opérer na condition bien. Merci aussi na confrère nanga Richard Kaninda. Merci vraiment infiniment mon vieux na bossa na binoté. Merci na Emmanuel Alex Chibamba. Emmanuel Chibamba Alex Kaniki et futur député na biso ya Lukunga. Vraiment merci na Jesu Salaki olemba ki ngati noko na yo à tout moment à l'hôpital ya kotala ngai otikela damage. En tout cas na robosa na ote Alex yo pena fo pas voter au penza na Lukunga na penza parce que oza solution à Lukunga. En tout cas, merci Makasi Alex. Merci na bande ko na nous va visiter na l'hôpital. Nazaki déjà ndambo. Alors tant expliquer Pamela Mayala que non de naza boye ba opérer. Ah, ba opérer ni na ba opérer na hernie. Tsonga fona zonga, leader fana na nous habiter na ko fana sauter. Fona zonga parce que musale zo zelanga. Ezo senga fo tout changer ba données. Bien na gine na ko zongela te. Bien compliqué. Quand même famille présentielle, il faut quand même misaler mon âne. Mais là, elle a ça quoi ça là. Vraiment on a ça différence. Aéroport est habitué au sud. La toba babangira on. Yango na zone na aéroport. Ozongi na ndenge avion, ça les bien ça. Et à part ça, bah ça n'a pas barbecue pas ban. Bah bazongi problème c'est que non stratégie exacte na bata théâtre Angola. Bazana ka kalki na udune bazonga mutasena ya zonga zaika kanani. Petit na ngai ya fande. Ye kam tasena ya zonga ki azonga bakisaka bazonga na bangona ba Carlos ba expliquer nga petit. Soi-disant les guides. Soi-disant les guides. Azonga la quitter. Mais il y a des gens qui sont dans l'hôpital. Soit disant les guides. Mais tu as dit que propos, on ne jamais besoin de ça. Le tiki n'a pas lobby, n'a pas lobby. Ah, émission à qui ça? On l'a dit. Émission pour ça. On a ça là qui? C'est que non, tu as une émission dans la. Tu as une émission antenne A. Émission antenne A, ça là. Mais il faut le retarder là. Il y a Franck Stemay. Non, c'est une émission à Franck Stemay. Non, c'est la garantie. C'est une émission à Franck Stemay. Là c'est kana na Yves Ipan. OK. Ngasaki na ye ngana lobaki na kutu na ndenge bato baliaki mbonga matanga.
parmi bato na marché pe alia gimbo mwanda mambongo na bato bakendaki na bawilindeki bato bakendaki makambo ya ambassade moi 15 000 kwanza moto landelaki aliaki moi 15 000 mais ça peut normal dans la démarche ça azaki mo hotel Carlos bakendaki Carlos aliaki point est-ce que l'idée par rapport à l'organisation na bino depuis bukendaki ana c'est sûr pena que na mutazo qui charge na ye na ndenge ya moko la frontière ba séjour bali mutazo il charge na ye futi $60 na ye dembela pena balara ya organisation te mutazo futi pena $60 nga kutu grand frère ya nani ya Miraesa incapable wana mbongo bate ngana bimisaki mbongo oto futela ye $60 ngam futela ki il y avait azaki ne lokote mais makelele belebele basali kopa cercueil na Josué de corps cercueil au car bubime na mo yango pe kamba kundela ke yango te changer la couleur bate ba trika ki cercueil ba changer cercueil Marshal Yaya Miraesa comme nani Wilindeki basali tricage ya makambo cercueil bale na bango mbongo pour Joshua bano luka moto akokota akokuza koya akota mpona alia pourcentage asolisaki mpenga mais loko nga naza na agence ya monene loko agence ya papa kula ko validé dans le monde défini na ko trahir papa kula ta mokolo moko te nga na bako trahir papa kula mais bato baza na agence ya papa kula te ba trahir papa kula te si leader na organisation ya matanga nyonso za na liste ya bato baliaki mbongo unaza na liste te nana oh no mata mobutu aliaki na mbongo mokolo moto aliaki na mbongo mokolo na mobutu moto aliaki na mbongo ulindeki okay yaya ya Mireille ye moko oh kabuyo kasi bakotaki Josué de corps point parce que biso to soye na agence papa kula ba taxer biso normal okay l'état to kende Josué aye ko solliciter nga je t'aime kanina Josué so azali na webisa ye et tout puissance on se met ba nga na sima ba respondre ba propose so na lobaka Josué a solliciter biyaya makambo soko kotango ozana 10%. Mais c'est la bêtise déjà Marshall déjà ça c'est bon. Oh c'est vrai. OK. Bon, on a fait ça bana mai na osona bango si c'est bon pour lukao. Lokola ngana zana na makila ya papa kula na nzoto nanga. OK. Na mon nzoto papa kula na kati na ko trahir ta mkolo moti. Mon papa et question me repose en peine na traîna gelo kula azo ko assumer ba responsabilité pepele. Si on a trahir agence papa kutanis kazana parmi ba partenaire ngana zana bango. Na groupe nanga so na trahi papa kula pona moi litanga ya mai et bon lobisiko faut il copa Josué zaki litanga mai OK ce qu'on a mis na kufa supo ba que ne soit pas Josué na partie c'est ba misako na Congo ati ça tient donc il y a la liste ba baliaki mbongo président Mobutu Wilindeki yego de journaliste à côté na cop na biso aibo sur la ville pour ago asungi biso pour ça qu'il a intérêt OK quel moment monsieur zaki pe brou balega mokie à part yena lisusu bon na ba mikolo na na yebeka Mobutu hein le reste c'est là merci leader candidat le reste c'est là naza na idée na bango te merci na Jean Lio Mavemba mon pépé Jean Lio Mavemba teka téléphone solo penda na kikolo wana longo za téléphone pena ya bien ya qualité Jean Lio Mavemba za wana na kikolo sans oublier Masanangai Mayasi Makanda Liebo Mayasi Makanda Liebo yepe na kikolo wana mama na téléphone kozwa pena ma iPhone ba série nyonso epa ya Liebo Masananga Makanda Modogo Visor nazongi déjà na mboka Modogo Visor Mutombongo Visor pe ya bagi logo ya bachetem ya William ya Willy Visor Aigle Robi Visor Aigle nazo ya wana na bi de photo monana na ndinga systématique photo monana na mwana mai na kota na maison na hote depuis pe na ye na niko tambola bitambola te
naye na charisme nanga Congo naye pe na makambo nanga matsana trésor ngoma sololaki Jonas Masque d'Or sololaki Pablo Kini pe mobala mama Poupette Kini yé kutu déjà samedi to zabisona ye abisanga je t'aime zano kimia ko se déranger te oyi déjà na mboka utina liwa nzama bikisio to sala nyonso po yo zala bien quoi. Est-ce que na ndenge bozaki na Kini wana par rapport à ndenge planifié ki akamuna yo apa makambo ya matanga l'équipe na ndeka ndeko kalikilaki ouais l'équipe bien nakutana bandeko nakutana bana nanga exaucé Francis Djibril nakutana bango baza bien nakutana bandeko nangai na travailler pe na tengi face na Kini nazaki na baleki nanga ba pedenada aiko zona mutuka memenga na ba planète J asalinga moi rotation ba planète J wana esalinga bien nazaki pe na tantilinda aiko zona pe na senese na mukie wana ngana ba restaurant nazaki pe na bien na Kini na Kinshasa na bandeko nanga ya ba théâtre et kinaki pe na bien neni catalogue calendrier nanga penza bien programme nangai ou bien ndé na calculer na zana Kini na 3 mois na sali nazali pena bien. Très bien. Alors leader, on y a moi les dans moi na réseaux sociaux ezali pour tomber moi écrit pas partir sur la ligne A. Les mandats publier la photo les autres ça nda kwa boyo nous ça nda kwa boyo. Ndenge de ra poison et vénéra trop banene. Abiba artiste ba binaki délégation ba binaki awa sur les un logo ba salima casse ça relier na ba palaba. Kutu tuana bato baliaka na bandako bato makasi na Kinshasa na Luanda tuana bato baliaka na bandako bato baza na bandako te balalaka balibanda baza bandako te baliaka na bandako bato baza ebele awa na Luanda tokomi na Kinshasa toza quand même bapaya toza bapaya ni tika na bimena mwasi te mwasi anga tikala kia c'est bangisa ibino te te bangisa biso ndeni non poison tricage eza soki osaki mutu mabe OK so saki finga ki mutu moko bosaki na bando bangi j'étais bien ba miso sala o finga kinga no finga kinga so ko komi Kinshasa o mona makambo na koma Kinshasa na sali 3 mois na Kinshasa na moni eloko moko te ya danger komelinga attends surtout bando ko kolia te kolia na bandako batu te c'est trop dur parce que nazaki bien encadré nazaki bien petit nanga Zulu binda ameminga partout ali singa ba damage bazo tira ba damage na nini bazo lambelanga na appartement kuna nazaki nanga bien et tato komaki premier damage à l'bosso to liaki zaina buyibu que je salam passe Irène to ena na buto na ba 0h le tato komi na Kasavubu président Carlos azui téléphone ya buyi en tout cas ndeto ya buyi tozo pena na nzala fait que to lia moi sangani asetraka sala mi buto ba ko tsebisi damage na buto wana on avait mangé to liaki biso nyonso après et comme peta mususu mao balambi ba utire damage wana leader oza pia kato yana tozoli en tout cas biso tout ceux qui poison biso tout daiti voilà ba bengisaki Gabi asaki réception na ndako fallait to batutu bazaki dispo ngana zaki dispo te dakene makamwa bana mais au lieu temps yiko mi mandako ndako yonde sko ke benda kuna kete mais nakena pas Marie Bololé. Vous comprenez? C'est ce qu'ils ont pas ya Gabi. Après, naego c'est ce qu'ils ont pas ma étoile. Étoile aza côté kuna na njili. Et nazai pena dispoter na kenage pas ya mama Kimukanya. Na suka mire ya régie des eaux. A invité kingai talaka na wana ba mama na ngai. Fana kin mena c'est ce qu'ils ont pas ma étoile que non limbisanga na été. Et avant na zonga na koleka. Ende na zonga na décembre j'espère na ozanda ko étoile. OK. Marie-Jeanne Bololé nazali na concert ya c'est un play premier concert betaki o betaki farafana achaki betaki nzoto na waze quoi nazali na concert bekate fana après concert ma Marie-Jeanne a insistaki bande ko nyonso bazaki déjà wana voilà bazolia bazomelanga peta na komi okutana on a mangé ensemble bon mais ça va mêler là déjà ngai basalinga moi c'est mon nanga moi vite fait pas Marie-Jeanne voilà et c'était bien passé donc ils étaient non bazoke no lia na bandako batu pona kilokoso okutu batikala inde bato lokoso to risque inde so to me bato lokoso ngeza mabe et donc moi na soulever awa
nasolaka na Françoise Mbouyi na Italie. Moi ça dit 35 ans na Italie. Merci na kadozo elanga quoi. Sœur na biso, collègue na biso Mamoyindo. Asalaki miso moko biki ngai na betaki 12. Kwa bima Congo ti. Sala nga pasi. Mais tant to bani ma matanga, ta mira kufi, windo bonana ki na morgue. On a bonana ki na sanatoire bien ndako mbala moko. Après ko mona na veille. Ba organisation tout ça la sala moyindo azaki na bisote. Abona na pété. Alobaka pété. Et nani yes azaki pona biso nyonso. Voilà. Azaki ka pona GTMT, azaki pona Carlos T, azaki pona Mobutu T, azaki pona Musical T, azaki pona biso nyonso. Biso nyonso bando sala ba volonté toujours za matanga. Ta to sa programme ko bato ba kita Congo. Ba sala lisete. Ezaki no waza na volonté, waza na budget na ye, azana budget na ye, to bi mana biso. E komi kene ngala betake 12, ngala Carlos to betake 12 po bi ma Congo T. Abloko bon pena na moyindo lokwa sera na moyindo bon na ibi banda kala na Kinshasa asali ba succès beli na bité bilo mususu ya rapport ani na Angola. On dit c'est comme si la comédie bazali pe moins motivé. Mais tout ça la idée andi maté que peut-être ils a 12 pour la comédie bazali motivé ta auto perdre maman ata comédie moroté. Te wana biloko na ya ki ko perdre maman na yes mat. OK. A ko auto perdre maman kala minute. Mais tant mira ku fa qu'est-ce que moi j'étais là. Ngamla no sali sa to ba Kinshasa papa. Ils ont un atika babiloko wana ils ont propreté on est ba internet so voilà marché vetika laka ngala buba tondo so ate point buba sala émission as comment internet que non je t'aime que non tatinda ki ba bandi ba côté la Gabriel Gabriel zo fala na nina na Jumbo assalamu alaikum na bango ndenge le kaka dans les bons ils ont mamna ko na TVT. Mais sauf que non, bairo balanga no kaninda mutu atindaki babandi bakotela Gabi nanda orki j'étais manga na ebaki ndako Gabi te ndako Gabi nde banoko nulia lia kuna na tsolia na ndako Gabi tata mai na melati lelo buba zo regretter mama top azo kipe ngate na Kinshasa mais papa yo na Kinshasa na Angola awa ozaki brado mama top ou même mama top saki parce lelo mama top ba kipote point. Ah non mais maman top ça qui a bozocha bango bocha bacha bango tout ba po ba ba sinyo bazaki awa siko le to tsali siko ko ba tiki na Angola to tsali siko biso na biso siko na roba susu to saka musala bazo ka maele kino mbala sima bazo maele kino baye ba ma c'est ça baye ba mambo ba osala ba ko teni pe ko kanga bango pe oui yango kangi siko bango po ke Kinshasa mama topo yo bando tout atolo po na yo bando memela ba sac. Aujourd'hui, maman top ango a occupé. Non, on sous maloba na ya loba na ngolé kanga ya Kinshasa. Basé bien. Bas sous ba bima ba ni ti le loba retourner te bon ça fait. Laisse tomber. Laisse tomber. Alors, leader Omoni TV za radio te. Zango ngapé. OK, j'ai déjà presque nasuka. Mais moi question mo ya curiosité. So vous la pena sincère vous permettre de poser aux questions aux je les déranger dans le leader je t'aime candidat. Motuni ba kenzo langate. Maman déjà te dit que l'eau longue. On a tous les athées, na pied de Jésus dans sandal, na pied de Jésus dans la. Moi cimetière déjà on soit voilà mieux sur ba. Arrête na bien. Merci. Oti Kinshasa. Nazela masa na pembe na pembe tuzaki na ye. OK. Na ye pe boye. Ah. La pena oui na pena so ito ska best ça zaki invité mais on yo kola na mboko. C'est mon ami hein. On est Toscana, to banine na mokita chiffonné. Bala manene. OK. Beke manene ba betage masasi. Gaza bosona longo fera geta manene. Fera geta na geta la masa na papillon mawa, la bière expérimentée. Donc l'idée. Question na nga mutu na neza bolu. Avec toute sincérité. Nini o leader kaninda ba fan na yo ba collègue na yo ça comme reproche ça ba pièce na yo pour ça ba collègue na ngano sa Kinshasa ba no sanga reproche ka ya image ya qualité ya image na ba réalisateur na zena bango auparavant to no tala ko tola landa ko mona réalisateur amne le roi Lewis
Lewis a travaillé, il a filmé à Caleb. Groupe Sinakana, c'est Lewis le réalisateur. Alors, tant que tu as l'image, tu as déploré fort. Qualité, vraiment, ils ont eu plein de C. Même na RTG, tu as RTG, tu as Tony Koko, tu as Fifi Siwa, tu as Petit Nanga, Leki Nanga, Mingi Kyodo, Florian Massamba, tu as Chef Edo, tu as Peggy Pereira, tu as Penana Batunyo sur RTG, Bayamina Pena bien, et c'est un faux bon ça, image. À part qualité image. Là, ils ont forcé Moussala à travailler sur ça. Ils ont la fan. Non, non, ça, Moussa pour nos collègues. Il y a une pièce, il y a Pablo Kini. Amitié. C'est un bon séjour en Europe. Ah, ça déjà. Ah, on est déjà les déclarants les plus crédibles. Les plus crédibles. Voilà. Il y a un adie Kini. Réalité Lelo. Réalité Lelo. Réalité Lelo. Réalité Lelo. Moi, je vais vous dire que je vais vous fan de pièce au joueur principal. Et puis apparemment, c'est comme si le président j'étais, mais il va venir jouer. Mon collègue, moi qui est fan, il peut venir. Et combien il est yo? Je pour nos collègues, na sala d'abord Moussa pour nos bangote. Pour nos collègues na sala Moussa pour nos fanatiques. Il y a un fanatique monté dans le ballon qui nous j'étais moi jouer. Vous comprenez? Pour ceux qui jouent, na ko travailler sur betene na outil qui même na pièce là ngo kanyaka. Et ce baza a participé dans mon kwata na petit Michaud. Les pe na kena kishasa na pe to travailler pe na Caleb. So na zaki na bi ko jouer Caleb baza professionnel na ko travailler na Caleb te. Le so pour na ba collègue nanga chango sauter page. Mais ce fanatique nanga le bien en tout cas fanatique nanga. En tout cas, si on a bien joué, on a fait des remarques, des reproches, des élagaments. Il y a un peu de billets. C'est égoïsme. Bon, ma pièce principale, c'est la dire quoi? Pour moi, c'est un permanent. C'est-à-dire, on a 10 tableaux, dans l'épisode par exemple, on a 10 tableaux, on a 7 tableaux. C'est un permanent. Le problème, c'est que nous avons principal, tout à pour les gens qui ont Miss Girl, invité Miss Girl dans la coupe, il y a un jeu principal. Comme moi je là yo na Awa TV, Awa Biso, na Lubango. OK, ni bokete. OK. Comme ba moko principal na ngesa nini? Ekufi. Mais ngai moko. Ata ba bengisi kene quelque part, on ndena kena Kishasa bona. Ni film kanyaka on a tourné na Kishasa. Ba petit ba tourner koto yo, nga na tourner koto na Kishasa. Na jeu principal te. Na jeu principal pour nga mona la présent. OK. Nga mona za permanent. Ce qui est dans le principal moko est permanent, on peut se charger. Amdewa qui est permanent, on joue patron. Ce qui rôle moko va passer là, on a net on a toujours joué patron, ba escroquenga, na ko muta ko senga senga na muta balabala. Na kena ngo bien. Donc ba rôle non so ils anango na jouer nanga. Bah c'est déranger surtout ma collègue bino kutubo longa bino na nzela to répondre ne ba fanatique parce que na film oyo ba réalité to travailler na yo. OK. Pablo King to travailler na yo. To travailler te? Tu ba bilo to travailler na yo wana. Po naza na posa ya poyo ti. OK. Naza na égoïste te. So naza égoïste na benga Miss Gelte. Voilà. Ngamona ko nganza mawana ti. Mais n'habité faut na benga ndeko na Miss Girl a beta déjà bien kenaka déjà bien moi teni pezali au ben sa collègue musu bana na tenité est-ce que game bila bana ndingi meya te kasi teni ngwana teni oni bilama o eza ba outil de travail eza bilama musala bilama joueur te leader bilama kasi présence physique bilama décoranzo tonzo ndem de joueur voilà sur place ni ngwana to beti featuring na yo moko sali ko saka tango par exemple na koto rater te ko jouer ko lata te ko douter ko to on a bilamba ko jouer pour moi na bina de leader a jouer te yo po ye tse yo po participer kana bato ba bi abi ko jouer te yo po bia abi ko jouer te yo ki on a mimina na zo score réponse exact pas yo te ngai ko jouer na ngai et dépend na public OK ce public ba bi na bi ko jouer te na ko bongisa très bien merci mais pour na ba collègue na ngai en tout cas to changer pas parce que ce sont des fainéants. Ce sont des bateaux, balimba rumeur. Comment tu na biso ni?
na auto bima na ba groupe ya ba nini nyonso ya ba WhatsApp nyonso ya ba théâtre na bimi parce que so côté kuna ezaka ba futilité ya na sujet moté ba tchaka sujet mobo to débattre ata comment to ko évoluer na théâtre na Angola. Voilà. Bon ba fanda kana ba bar pona otonga bato. Ce sont des futilités. Ngai siko ngai je t'aime kana na préféré na bima na ngana ba groupe wana. Voilà. Makamuna nga batala na bango ngoti. OK. Pona beli na mona ta comédien mo oti na groupe wana benginga. Au président je t'aime ndeni santé. Ndeni bo. Donc désolé quoi. To lukane nini ya obongisa peu ça la bien. Baluka ndeni, baluka pe ndenge nini ya ko traiter kaninda. Oso lelo nga na voyager na mboko muta osama nga na osala zati. Ah on dit c'est utilitaire hein. So nga na voyager na obina voyager na nga ta lelo na lobi boy. Muta osama nga na osala zati. Tant pis pour les taureaux hein. Et pour les jaloux aussi. Ah, Bisso, l'émission le plus suivie. Voilà, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Vous chitez la Bisso déjà. Na kopesa bonne guérison. Leader, je t'aime candidat. Tout vient la Bisso leader. Na kopesa na bonne guérison na massa na segidi finzoni. OK. Asaki suka na accident, nazana ba image ya salinga mabe makasi, azana bibene na nzoto. OK. Ça c'est mon ndeko. Na pesa su merci na massa na Chirimbumba. Mon ami Abisenga Yamanga Samedio et pas Tiambezi. Sincère condoléances aussi na Tiambezi. Vaut mieux tard que jamais. Voilà, sœur Nanga Kouflagi Yamaki. Na gina pe ko rendre déjà visite. Tout que na gina bien. Le samedi nous allons pas na Yoana na Masanga Chirimbumba. Et Lombe. Na opé sa pe yoyi. Bo solo la rapé pour solo très bien. Alégina Mundele na solo la Chirimbumba. C'est un plaisir ya oye ba ki Orlando Ngombo. Alors, il connecté à la Bisso de sa l'émission qui n'a pas bien la leader Ambroso Mbaka aussi. Boss Ambroso Mbaka. Et Papa Franck Boukassa de la Fondation Ismaël Franck Boukassa. Hassan Abdallah, le gladiateur en direct de Mumbashi. Merci à Yaroubi Visor, un grand merci à vous, Aigle Yaroubi Visor, un grand merci aussi à tous les amis des Congolaises. Honorable Marquez, merci. Merci, Nada, vraiment reconnaissant. Il y a mon pied de côté à l'analyse ou quoi. Très très reconnaissant, honorable Marquez. Mes amis, en direct, il y a Paris, Namoni, Obed de Cruz Basuta. Obed de Cruz Basuta. Un grand merci à vous. Leader, plaisir, à Bisso Rosanayo. Nazade, vous avez belé. Vous avez monté ça, vous avez bien. Un message de désolation. Voilà. Et pas à Charlie. Luboya. Ah, Charlie Luboya. Ah, décevant trop 5000 fois. Charlie. Il n'y a pas dit que vous avez ta parole, mais. Ba désolation boye ba ta poto mingi ya mutu mo to ba ka ta poto penate hein po ta poto bazana désolation saranate Charlie Luboya désolenga akosinga ko tsalanga mo geste tilelo na beleli ayamanga sur na téléphone ti tant so pona 100 € pona 200 € zana ngelo roté déjà sûrement va contre-attaque mboko commenter le couleur quoi ah papa tika toyebani. Je dis merci aussi à Flora da Silva Mbouyi. Flora da Silva Mbouyi. Flora da Silva Mbouyi. On a bandé 3 fois. Flora da Silva Mbouyi. Merci Nayo parce que l'organisateur, l'organisatrice a barbecue nanga. OK. Chaki ma comménager et qui n'a pas bien quoi. Flora da Silva Mbouyi. Na ose la retour Nayo. Beaucoup d'anato sur le ran n'engolo baki et ça l'a bien. Napesi merci na masalanga babel matondo. 5 fois par an, Patrick et Congo 3 fois par an. La PC sur son beauté. Oh, na pema. Chirinzimbu. Merci na gesto sala ki nanga. Dengo traita ki ngai, na ndenga ba kinwa na salanga vraiment bien. Ba collègue ngone so agota langa ba septième bagarre, ba DJ Konde Molakisi. Bah Broli tout ça va tchaki carnage en tout cas Broli que Dieu te bénisse ah mobile à Pembe non du premier merci na bagesse tout bosala ki ko ya ko assister ngai na hôpital ko ya ko tikela nga mo ko lia mo ko mela. Je suis fier de vous parce que merci aussi à Willy Kayembe tato kutane ko solo ya ki mambo talika so sala nga bien merci infiniment. Merci na ba ono subi ba kimakinga ba Kishasa ba banga ki charge. Merci na ba ono subi ba ko tala ngati na hôpital. Voilà. Mais bo benga ki bo ba benga ki ya bouyi. Merci vraiment na geste ils appellent na cœur
na motima ya buibui merci na Awabiso. Merci na maître de l'art, maître spirituel, spiritualité belé, maître de l'art, maître de l'art, maître de l'art. Yanga mo ya palin, na wolo na mututé. Pour ce mina sala bikamo oyo sala rana ko sala ko popia jamanda ma pouvoir. Mais na ko sala tene bimsa mbongo. Ba woli la mo awa. Batukia ma lumière à lemba. Vraiment to sala na yo. Nazongi déjà na mboka. Mama sangato congolaise, nazongi mboka. Aza déjà na mboka batunanga nyonso ya kwanza pas film ampuya kwanza t'appartient au bwana solution azana mais pas film ampuya pe azana Christian Ndombasa azana mais pas film pe azawana pas film ampuya. Merci na abonné nyonso ya Miss Girl Télévision. De seule façon ya vous soutenir biso tant vous vous abonner chaque jour sur cette chaîne Miss Girl Télévision et ça la biso bien. En tout cas vous likez, vous commentez, vous tinda biso pas commentaire na bino nini sika wa pifa ya izali poto bomisa parce que motu et voilà chaque jour donc au cas de petite comparaison pour chacun de nous à sa particularité. Ce qui a vous a sauté pour le gester la moussous. Awa bina les arabiso. On est au système ce leader. Na PCP merci na groupe na Akiangola na organisation ba sai chef na Beni. Merci na mosalo sai kitoko na simananga. Ba encadré bana kitoko. Betanga naza dispo. Ah dispo. Ingénieur. Bakisira ngama, bakisira ma minute po. Eza mutu mo bois quitter. Na to ko tanet moi vie vivre banini tigika. Fana bokana. Ah, fana bokana. Robeli merde. Alliance Sangote. Et alliance c'était tant ça la marque. Na bois que trop. Pe na comme réservé parce que bando pe ba ko kota la makambo. Rendez-ça. Charlène Bélé. Ciao, à la prochaine.